que ça va chez vous, les amoureux de Bibi Chombombo officiel? Merci d'être connectés sur votre chaîne d'actualité. Partagez massivement nos vidéos, aimez, commentez, sans oublier la cloche de notification. Vous comprenez? Ah, ma ligne, donc, ma ligne, donc, ma casse, star système abonné, ma ligne, donc, voilà. Merci, en tout cas, Nabino Bato Bozara fidèle, la chaîne Nabiso, on vous allez vraiment besoin de la Biso. Botal la chaîne Nabiso, botal la vidéo, en tout cas, merci. La confiance oyo bozali copier sa biso en tout cas ezo sala biso pe makasi ya ko yela rabino ba information. Merci en tout cas, partagez massivement nos vidéos, aimez, commentez. Alors dossier Constant Mutamba, dossier oyo somo bandeko. Bato balobi lelo ngana elibino vidéo na liboso na otela bino ya ba chef coutumier ya Lubao. Ba chef coutumier à Lubao va s'adresser et pas y a mon konzi ya mboka concernant dossier à Constant Mutamba. Pour na bango balobi eza complot ya gouvernement au balingi ba faire tomber Constant Mutamba. Balobi tout ce qui se passe ezali complot pour bakwe ça y est parce que ba moni Constant Mutamba aza très vigilant. Donc azolinga kwe ça ba miyibi nyonso. Alors ba chef coutumier ya Lubao ba siliki bandeko ya de vidéo on va vous proposer bino, s'il vous plaît, installez-vous confortablement dans le mood de l'émission. Bobige awa toye la rabino a matière, toye la rabino ba information, tout ça là que fort to luka ba vidéo par-ci par-là, to réunir ango pour na ko sepel sabino ba abonné fidèle ya Bibi Chombombo officiel. Merci la confiance au Bopé Sabiso. Merci na ba like na bino. Merci na ba commentaire na bino. Et ça la vrai kitoko. Si tu es là pour la première fois, n'hésite pas surtout de t'abonner. Abonne-toi, partage, like vidéo. Yango des ça là ce que biso peto to zoapé makasi. Ya koye na bino ba information. Dossier oyo. Il y a Constant Mutamba, ils ont vraiment vaste, ils ont clarté. Il y a Constant Mutamba, bakanga Constant Mutamba, bakanga. Ce qu'on a na yeba. Pourquoi tout le monde se précipite quand Constant Mutamba, oui, le ministre de la Justice traduit en justice, donc bakanga yeka kapona dossier, il y avait 39 millions, 19 millions, en tout cas, ba dossier wana, ba sali ba recherche et tout, ba monique Constant Mutamba za coupable, il faut bakanga yeka. Pourquoi pas bateau non ba détourner libosoana ba banzi ko kanga bangote? Pourquoi? Apparemment ils ont précipité ba kanga Mutamba. Oui, si on peut dire que c'est vrai, a détourné mbongo, merci, c'est la honte. Ministre de la Justice a détourné, merci. Sikoyo bateau ba détourner avant Mutamba baza wapi? Pourquoi pas bakangi bangope mambuiza somo bande. Non, tu as bien nos vidéos, tout l'andana non, tout mécana no kolanda, ba chef coutumier, et puis tout kolanda pe Denise de Chocho à ABC Constant Mutamba bi Miki Melara déjà parce que justice est au téléma. Si on a lingana yeba, comment on a biso apparemment to salarié logo a lingi. Franchement, donc surtout gouvernement ils en a coopération moko ya kosakanate. Donc gouvernement dans des baza répartir à 5 à 20 morceaux bato na bato ba la intérêt na bango. Mais ce qui tout le monde ne baza ko se poumoner pour na dossier ya Mutamba. Bakanga Mutamba, oui. Aza coupable, ndenge balobi en tout cas ngana ebité. Soki bango nyonso ba juge ba procureur ba tout nyonso baso se mobiliser bakanga Mutamba oui a détourner ngana boya ngote. Soki volonté wana ezalaka ya kosunga peuple ya kobongisa Congo, mais Congo na biso lingaki bonga. Elingaki bonga bande comment je vous dis. Alors, torbana dossier ba chef coutumier, na recherche bino ya Denise P. Chochoy. Et puis, il y aura aussi d'autres vidéos qui vont suivre. Ngana bien tozonga juste après pour commenter. Parce que, ezo sa la pasi, mboka eza ya biso moko. Mais au monaka na kati, ya gouvernement wana,
mutu na mutu azoluka a remplir poche na ye mutu na mutu azolinga a protéger mambo eza somo bandeko ok na tolanda na ba vidéo o mambo mboka na biso soki tozoloba ça fait mal et ça passe na motema na bamboka bato mosusu obimi boye otali mboka malgré ba situation ya mboka mais olobi quand même mboka bato otali boye oye reflecter kimia mais Congo kende na Prince Kasavubu kende na Zigida surtout ceux qui mbule beti oleli mais yoka ba montant ya bon epesanga kada babiloko franchement. Alors sans plus tarder les amoureux de Bibi Chimombo officiel tolanda na together ngana bino. Je sais que ça fait mal mais tolanda na together na bino et puis on se retrouve tout juste après. Let's go. République démocratique du Congo, province de Lomami, territoire de Lubao. Message adressé au chef de l'État et magistrat suprême, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous, le chef coutumier du territoire de Lubao, réunis à ce jour du 13 juin 2025 pour dénoncer une cabale politique orchestrée par les politiciens véreux, par le canal d'une justice instrumentalisée contre notre fils Constant Mutamba Tungunga, ministre d'État, ministre de la Justice et des Gardes des Sceaux. Victime d'un complot politique. Nous, les chefs coutumiers, nous lançons alors notre cri d'alarme au chef de l'État, magistrat suprême et garant du bon fonctionnement des institutions à intervenir pour arrêter cette cabale politique orchestrée par l'ennemi de la République. Elle a dit, Monsieur le Président de la République, Constant Mutamba est l'un de vos meilleurs soldats, l'un des rares à avoir redonné de la crédibilité à votre gouvernement. Durant ce second mandat, Mutamba est fidèle à votre vision. À la ligne. C'est un général sur lequel on peut compter dans les moments de trouble d'aujourd'hui. Face à la crise que traverse le pays, vos ennemis savent qu'en les faisant tomber, mais ils vous isolent davantage. Cette stratégie claire, vous affaiblir de l'intérieur. Et ironiquement, ça serait alors Constant Mutamba, l'un de vos plus loyaux qui en paye les prix. Toute cette énergie dépensée a pointé une erreur de procédure si elle était mise pour traquer les vrais voleurs. Notre économie serait alors déjà à 50 milliards. Mais maintenant, ce n'est pas le cas. Malheureusement, ça n'est plus. Mais Mutamba Tungunga fait partie des meilleurs dans votre équipe. Lui infliger un carton rouge maintenant, alors que l'équipe adverse met une pression énorme, ce qui serait à vous affaiblir vous-même d'abord et renforcer ceux qui veulent vous voir tomber. Dans une période où vous avez besoin d'hommes loyaux, disciplinés et patriotiques, la vraie force, c'est de protéger ceux qui vous défendent encore plus davantage. Alors, nous disons contre à cette cabale politique montée contre notre digne fils. Nous disons encore non à une justice instrumentalisée. Nous disons non à une assemblée nationale instrumentalisée. Que vive la coutume congolaise. Que vive la coutume congolaise. Que vive la coutume songe. Je vous remercie. Qui veut fermer une bonde a commis un bureau a bête map Mutamba na yebisa ko kima moni ngamoko na za en retard mais il faut ça la vidéo na Mutamba kima bimela kota ngola za na passeport diplomatique OK kiba kima Mutamba viens na firmer bonde chana sabi mamboka po ba shege ba kole violé hein moni na yebisa bino ngai na bango toza batu moko yomoni zobata lobaki yango zobata lobaki yango oyo makamba baluba soko zokota ngo longola ka sapato po oyo kasoni pona suka ngala ba ota bandeko yo ozo ka te ozo kanisa ke nde ba opesa mo amiete ngaza ka ndeko na bango Mutamba na yebisa yo nga alia na bango
Kima, viens vendre. Tchana se abima, tchana se. Ça me non. Moutaba Kima, pardon. Moutaba Kima. Moutaba Kima te m'appelle. Moutamba Kima. Bachek est pas au zéro. Kima. Non, on dit. Fui. Kimbia. Nyema. Hein? Moutamba. Soro sali ngai. Pardon, le roi ngai. Hein? Depuis un certain temps, avec le travail que nous faisons pour la République, nous sommes victimes de beaucoup de lynchage médiatique, des campagnes de diabolisation, de campagnes de déstabilisation, de dénigrement, de désinformation, de manipulation de l'opinion. Tantôt le ministre a détourné 100 millions, je ne sais pas si on peut détourner 100 millions. Tantôt le ministre a détourné 39 millions, tantôt 200 millions, tantôt on me dit qu'il détourne l'argent des cartes, des permis des cultes. Bref, on multiplie tous ces subterfuges pour s'attaquer au travail bien fait que nous sommes en train d'accomplir. Et c'est pourquoi pour casser toutes ces campagnes de désinformation qui tendent à nous décourager, l'idée c'est de nous faire reculer. L'idée c'est de nous atteindre psychologiquement. Et nous connaissons leur jeu. Mais c'est pourquoi nous n'allons pas nous résigner. On sait bien qu'au Congo, lorsque vous parlez détournement, en fait, ça suscite de l'émoi populaire, de l'émotion. Hey, Aïbimbongo. Si vous nous rejoignez, eh bien, soyez le bienvenu dans cette grande édition du journal de la télé haute définition. Madame, monsieur, bonsoir. Deuxième comparution de Constant Moutamba, accusé d'avoir détourné de fonds destinés à la construction d'une maison carcérale à Kisangani. Le ministre de la Justice, Constant Moutamba, est comparu ce vendredi pour sa deuxième fois au parquet général près la Cour de cassation pour la poursuite de son audition. Pour aujourd'hui, ses partisans n'ont pas pu accompagner leur leader jusqu'au bout puisqu'ils ont été dispersés par les forces de l'ordre pour rétablir l'ordre sur le boulevard du 30 juin. Et en bref, guerre des 6 jours à Kisangani, la mémoire collective a été ravivée ce jeudi 5 juin 2025 dans la salle Cinebuzz à Kinshasa devant des journalistes, acteurs politiques et sociaux émus et attentifs au regard de l'ampleur de la tragédie à travers une projection du documentaire retraçant la partie sombre de l'histoire. Rappelons que cela fait exactement 25 ans, jour pour jour, depuis que la guerre des 6 jours s'est déclarée à Kisangani suite au conflit sanglant entre les forces rwandaises et ougandaises. Les combats qui se sont déroulés dans cette ville à partir du 5 juin 2000, les deux armées se sont livrées à un pilonnage intense et aveugle contre des zones civiles densément peuplées et ont tué intentionnellement des civils, violé des femmes et pillé des maisons. Et de signaler les victimes réclament toujours. Peuple congolais panzela en vidéo comme la Tata Oyo, directeur et cabinet et chef de l'État. Mais Anthony démissionné, pardon, démissionné. Yozo bimisa biso maya misu tozana kata poto démissionné. Comment espoir na biso ya souka ezana dilwa nezole kan États-Unis. Oh baba qui va au Seigneur le 15 et Seigneur mette comme il est 30 Martin Fayulu yo keba na yo Fayulu ya osala ka ba émission ko lobake non ba anile yango il faut tozela nani président solola nanu na ba prêtre a solola na semko keba Martin Fayulu keba o risque to griot na Congo et ne mer Congo za musikata Anthony Kizo yo na place ozo ba spécialiste bato yo ba yebi makambo deal
osali liste otie bangulu ya église apôtre Dalo osali liste otie bandeko no ba otie na mboka po bakende États-Unis Anthony nini espoir à peuple congolais ezana esika wana nini tout ça nini Anthony démissionner. Moi sinon dans leki moi c'est nanga. Moi sinon. Donc nyonso ezo le kanakati ya République démocratique du Congo nanga zo courant de A à Z. Ozwi bangulu ozwi bande kwa mwasi oboke na bango kuna kosala nini? Liste nini oyo sali Anthony? Liste nini osali Kizo? Liste nini osali tata Liste nini osali? Ya Jean-Pierre Bemba bota makambo ka boy. Makambo yango ekomi na suka. Makambo yango ekomi na suka. Liste nini osali présent pasola liste wana. Pour nous pesa ta maman Thérèse Salangote, ministre affaires étrangères. Pour nous pesa ta Jean-Pierre Bemba Salangote, présent Fachi, pasola liste wana. Pour wana ba ok baby sa makambo surtout. Congo est ça ani. Congo tourne toujours à rond. Nde balingi te batuba avancer batuba zoate na vie batuba la na kimia te tomela toujours soya pasi tomela soya douleur ka na République démocratique du Congo présent passo la liste oyo présent passo la liste to boyi yango biso ba peuple to boyi yango to boyi liste Anthony Kizo asali directeur à cabinet à président to boyi yango présent Fachi to boyi liste oyo to boyi liste oyo directeur à cabinet asali to boyi peuple congolais bino nyoso tout bo panza video oyo to boyi ya bo panza bo chango la ba mir na bino bo panza mo kende partout to boyi bo komaka to boyi liste oyo présent Fachi to boyi liste oyo pesa mama Thérèse Salango Maman Thérèse sa liste. Ba spécialiste basali. Oh ba kokiro kenadi loana. Pour ma kamnyo stele kamalam. Ba Antonio ba kenda Qatar basala nini. Ba kenda Qatar basala nini. Ba kenda Dubai basala nini. Ba bimala zéro. Et loro ba ebi balia mbongo o kenda kuna. Bango loro ba ebi ka keno ba frais d'émission nini tout ça. Nesi frais d'émission ozo bimasiko 7 millions ce qui combien. Toboyi. Peuple congolais panzela nga vidéo oyo. Toboyi liste oyo. Biso peuple congolais toboyi liste oyo. Bo panzela nga vidéo oyo comme la présent Fatim. Oyo. Leki ya Bemba mutolo bano. Leki ya Jean-Pierre Bemba mutolo bano. Ngai mutu na solo bana yo. Mwana Congo. Tolobi toboyi liste oyo. Toboyi yango. Mama ya Congo. Sopa boboyi mama ya Congo. Koko ya Congo. Ngai yo. Toboyi liste o Anthony asali. Toboyi yango. Anthony. Présent Fati. Toboyi liste. Anthony. Soko lingo sala liste. Po batu baki en États-Unis na dilo ekoleka kuna. Kendo sala liste. Yomoko na kuzu. E pa famille. Ne pa tata. Ne pa mama na okuna. Koyana wepa na bisote. Po wana. Eza liste à Sony. Nini au peuple congolais ko bimala okuna. Bolito échoué partout. Présent Fachi eza manque à respect. Anthony a manqué au respect. A Kezo Bangulu, l'église à Dalo, a konti si ba na liste ana. A Zuba Ndekonae, a konti ba na liste ana. A Nicolas nango, moi si na ye, leka moi si ananga. Toboyi. Présent Fachi, Toboyi. Toboyi liste ana. Liste wana oy Anthony Kizo asali toboyi yango. Bandela liste. Il s'agit yomoro koma liste ana koma ngo. Il s'agit de personne Jean-Pierre Bemba koma. Obi personne maman Thérèse ministre affaires étrangères koma. Mais yende Anthony toboyi liste na yo. Peuple congolais panzela la vidéo. Bonjour peuple congolais. Bonjour Fifi Masuka Sugi Masuki Sugina. Nangai na tuna mwa mutuna mokwa. Tomoni lobi bo saleli chilo mama na fête. Fête wana soit disant anniversaire na. Siko tomo yo Fifi Masuki soki Masuka ozo sala chilo mo ba fête minene wana. Kaya ba congolais bo bosani yango to ezani nyo. Po mbongo bo sesele ba fête na bino yamba wa contribuer ba congolais. Boyeb sabinote boyeb sabsote ke bozaki domo quelque part ba tindela bino domo privé yo fête anniversaire chilo.
tondenge ezana oyebisa biso te eza mbongo na ye ya mosala mpo banyangala kati na bizengi oyo baoyo oyebisanga ke non ende eza na asali nini afete te aza mpe mutu mais pepe kongolo azodinda a mutu te pepe kongolo azosouffrir babatu te Tshilombo aza plus humain na yo Fifi Masuka so kobanga ni yango obanga so mpe baposte diabolique bapesa yo me bino boa banvoya satana bino mpenza boa banvoya satana donc mpona bino fo bopouse peuple à bout peuple abaye mpenza koma na suka mpo bamisu baloba te chemin bien tika biso tokende kota banganga tika bana na biso bakoma soki des fois tika bamisusu bakoma soki miyibi bata babraquage tika biso do bino pena ko boza pena banvoye ya Satan banvoye pena ya diable o botinda mi pena pona ko komema baninga na lifelo soki na minute ba congolais ba bimi 2000 congolais ba ye mama Fifi Masuka tozo souffrir pesa biso ata 2000 toko no banda business ya kosala quelque chose pour te survivre au pesa bangote boko pesa bangote boko yembela biso nzembo ke bona mbongo te bozo souffrir mbongo za na mboka te boza na makamba ko sala obotika pe ko sala te mais mbongo ya ko fêter anniversaire à Tshilombo quand ndeto moneli anniversaire wana seke pena monter bimaki wana ya mama na montant wana mbongo ezanga te mbongo eza ya ko fêter papa na ya mukolo ya kala lokwa Tshilombo o banda ya pa ko saba feti elo musa sali biso ezate mais en même temps peuple azana ki sasa wana zo zinda na mai tous les jours en même temps peuple wana azana Kinshasa wana azangi mai propre azangi courant canalisation pour bimisa ta mai mbula wana ba bando vivre lokwa batu bazo continuer ko perdre biloko tous les jours bazo continuer ko zoba maladie ya modèle na modèle et bino bino mo buyuka ta mabete na tuna na pourtant musubo na bino ba yimete pour mon kilo peut totanga ba nini musuba lo bana biso ke batu musuba ils naissent comme des humains mais ce sont des hommes démons. Peut-être vous êtes de cette catégorie. Bozaka bobota ma boana apparence ya bomoto mais vous êtes des hommes démons. Parce qu'un humain qui coule le sang et les veines dans le sang et l'eau dans ses veines. Mais il faut ça quand même na kibomoto na humanisme on a roka que situation mboke ya mabe. Tu bozo tout peu on a courage wana. Ya kokelo ça va faire tu on a minine pour na ba Tshilombo. Au moment où le peuple est en train de couper dans la misère. Peuple azo zinda la ba mayambula banda boya pouvoir au soki 6 ans soki 7 ans. On redit on dit la même chose chaque année. Année au kuna moni salami soki 2-3 fois. Et le belabi non rien. Rien. Et un problème na binoté. Mais pour na recette ça va faire tu soko tourner na ba so milieu là qui. Eh si ma babi pouvoir nzambe. Ngelo ko lekilanga yango wana. Nzambe pe muso afaina likolo azotala bino. Mais yo pe nzambe yo o mutu mo falo bando pinir vraiment bateau to mona. Parce que yebi bateau comment est-ce que ba pousser baninga à bout. Comment est-ce que au Bible que je ne vous laisserai pas être tantôt de là de vos forces, mais ces gens comment ils sont en train de tenter les gens à l'extrême de leur force. Bible a quand le biso ne soyez pas occasion de chute des uns pour les autres, mais ces gens vraiment occasion de chute coûter. Bah on va comme occasion de bouler. Occasion de pécher bateau. Mais ce qu'on lobby awa ba clique na bango ya ba partisans ya ba croyants. Il y a ben censé au bana mutu na bango bana elo musuti à part que ba comment dire ba mvua moko boy ba yele ba clava place moko boy ba vivre le quoi ma bata ba koyo yebiso ke no te azape mutu te a fêter yende mutu te asala kate azaka kon salaire bande rien du tout ba homme démon ba vampire ba suceur de sang bo moté mama be hein bino bakatange boza ndenge bo fandika be fuma sika wana zo soule bino bo vraiment bizarre hein tia zo samba ba fête wana osela Tshilombo koko wana na mbongo na bino mais vous êtes dans na kata molili pas d'électricité pas d'eau potable hein nzela ya malonga te ba misu bazo zinda kuna na maika basele mikonyos. Mais dans tout ça, on vous dit, non, c'est un chef de l'État, a fait tendengeni. Soyez maudits na 4e génération nabino. Ba inime ba twazanga mitema ba animal.
bazanga mitema po bato ba souffrir on a ma bata yende super humain yende ye humain azana 18 pieds bande de rien du tout na fait yango fatanda ko kwele la bino kuna. Voilà, j'espère que bino moko boyoki bino moko bomoni bino moko bozo mona bozo yoka makambo na Congo. Donc quand dina utako lo bana débit mutu nyonso azana posa to disali bongunaye. Tout le monde veut manger, tout le monde veut s'enrichir, tout le monde veut enrichir sa famille. Mambo. Donc le gouvernement na mutu nyonso yibaka naye. Mutu nyonso yibaka naye. Nani yango kolinga tikala zéro. Na ba huissier pe oluka pe sala pe copte. Na ba jardinier oluka pe yepé. Alors que na travailler pas ministre boina gagna boina. Tout le monde veut s'enrichir. Ce que Congolais mutu nyonso wazana gouvernement surtout mingi to accuser ka bato bazana poste bana gouvernement. Lelo so oza na poste té wana oza au fait oza na gouvernement té. Oui, peut-être ça normal. Mais ce qui yo ozo lia mbongo ya peuple azo souffrir. C'est la malédiction. Ata nzambe ya likolo era otala aomona ke no peuple na azo souffrir bato musu bazo bénéficier. Nzambe aza juste na Congo. Franchement, Nzambe aza juste na Congo na biso. Toki ba chef coutumier balobi Constant Mutamba za na vision moko na chef de l'État. Yena chef de l'État ba na vision moko. Yango moni chef de l'État pesa ki confiance. Na landa vidéo moko Constant Mutamba lobi omoni nde basala ki Mutamba. Ende basala ki Kasavubu à l'âge de 35 ans. 35 ans de babomaki qui savent bomaki Lumumba nde balinga ba boma yepé héros national pendant 35 ba boma yepé Mutamba parce que azaki da 30 quelques OK ba 36 ans. Oui, maman Mutamba o il faut bouger à cause de la yibi nae. Oui, yepé faut yibate. Tous encourager mais on doit se dire la vérité. Parce que dans le dossier Mutamba, tout le monde va dire Mutamba Mouyibi. Et bon, on a nindé dans le gouvernement dans Zoïbati. Bon, c'est pas Zoïbati. Ce qui y a Koutili. Mais finalement, moi, je ne comprends pas. Er y a Koutibino Bozoïba. Alinga dénoncé Bino, Botélémélier. Mais si ce qui est pas cause Canaris, il n'y a pas Koïba, ko détourné. Où est le problème? Alandika le colo, il y a bateau, il y a Koutikuna. Alandika lokolo na bango. Franchement, ça fait mal. Andeko. Et ça l'a pas si makasi. Et ça l'a vraiment pas si makasi Congo. Oyo kaka ba monta ba détournement. Tout le monde a un intérêt na esko intérêt à peuple. Intérêt à petit peuple. Oui, tobo il te faut kotonga ba mole, kotonga ba aéroport. Pono, soko ba biloko mike no kolongwa no salité na mboka na biso. Pour mutu nyonso wana na gouvernement azoyiba bato ba na souci à peuple bazata 2% na gouvernement bazata 2%. Ça fait mal franchement. Et puis ça passe, et puis ça somme, et puis ça sonne. Na moni vidéo moko boye Sandra Budimbu alobi mamba président alors ça la mongo ça la anniversaire wana zui wapi bon wana ba ça la mama mususu te. Oh mais moi je ne comprends pas si on a bien bobi au président Zumbo ba ça l'anniversaire wapi c'est que président ndinga za na salaire te ndinga za na salaire te na salaire na akosa l'anniversaire te tout autour na gouvernement na ba ko ça les surprises te. O mboka ezo souffrir ça la salaire ce que qui mboka ezo souffrir yende ce que fa ça ndeni yepé fa souffrir ata ba bilamba salité toujours souffrir moi je n'appuie pas pour ba tumusu ba ko interpréter ndenga mabe ndenge Congo ezo kende wana moi je vais appuyer non na ko appuyer te mais soit apparemment congolais na bato ba travailler na bango ba lingi réalité wana
Na Congo na biso to na gouvernement na biso soko zo kena na voie normale. Apparemment ba olingote. Apparemment ba ko coincer yo. Donc kende na wanga na ndenga ki moyibi. Kende na wanga na ndenga ki mianfi yo pe yiba. Bon on se bazo yiba parce que finalement Congo est kanani. Si tout le monde veut s'enrichir. Tout le monde veut s'enrichir. Yo sko otikana Congo otikanani. Et ça la passe. Et ça n'a pas si na somme. Ça pas si na somme. Oui, dossier Constant Moutamba, si c'est vrai à détourner, il y a un ministre de la justice, un exemplaire. Si c'est vrai à détourner, bazana ba preuve. Bakangi, bache loboko. Bache loboko. Mais ce que ça complot moko eza monté pour bakoye ça y est. Ah wana nde eza matata. Ah ba chef coutumier ba telemi ah. Bakanga ye kabana ba preuve. Ce qui ba preuve ezali. Il faut pas abandonner na ye moko la tête parce que il est de la justice. Il est mon nom de la justice. Pour tout le monde qui va critiquer batou. Balobi Moutambalinga comme ça justice. Le roi y a sa justice. Mais un ministre de la justice. Mais il n'est pas la justice. C'est la justice qui décide. Donc, il y a oiseau sala wana do amila kisike yende aibi ko loba. Yende aibi ko sala boy. Oyo lo oiseau la kisa yango wana. Bande ko pesi pasi pe somo. Et puis si pasi pe somo bandeko. Moutamba yekuna za tate. Ata bazo lobane il s'en fout. Or ça musala na. Ezala bongo. So yeba mitamba bazé belé na à part ko détourner. Ceux qui volontaires au sala musala nenga za nango soki ke eza bongo pa bato nyonso ta na gouvernement et ozala bien makasi bato ba na souci à peuple bato ba na souci à petit peuple bongo kozala malamu mingi franchement je vous dis bongo et kozala vraiment malamu kozala vraiment kitoko bandeko na ngai et puis si pas si pe makasi na mitema dossier oyo ya Constant Moutamba. En tout cas, Congo na biso nzambe fo asunga kaka franchement. Que Dieu nous aide, que Dieu nous fasse grâce. Congo na biso o to telema. Congo na biso so to telemi nzamba likolo a rosala nini a opambola. Alors merci beaucoup, j'espère que ma vidéo est tellement milai. Ngana vino to landia on to guide les abonnés de Bibi Chambongo officiel. Boki Sandra Boutimbo lobby, Boki Denise de Chocho ya lobby, ou tabi non. Constant Moutamba Miki Milané déjà pour ce bakangi rozamala momingité. Mais moi je demanderai au gouvernement ce qu'il les lo bakangi Constant Moutamba. Bakanga pe batu nyonso. Toute personne batu nyonso o basa ba détournement wana bakanga bango pe. Ezamala momingi. Pourquoi bakanga mutu moko? Bakanga bango nyonso. Pour Moutamba, nandolo bakenda kotonga prison ba miyibi nyonso wana. Bakanga bango. Total nani azolo ba solo. Na azolo ba lokuta. Alors, merci beaucoup les amoureux de Bibi Chambongo officiel. Nous sommes pratiquement à la fin. Merci na ba like na bino ba commentaire na bino ba tubulandara biso. En tout cas, on se retrouve next time avec un nouveau numéro. Partagez massivement nos vidéos, aimez et commentez sans oublier la cloche de notification. Merci beaucoup en tout cas. Bisous. Bye, à la prochaine.